etumba na ngwaka opika pende di eloko yango bozelaki ye sango ya mokwake ya mbiji pona bino nyonso ba ressortissant sud ubangi bana ya gemena ya bino yango yo compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse oyo mesana kopesa bilengi azongisi bavol na ville ya gemena désormais bokobanda kozwa 2 fois par semaine veut dire lundi na jeudi bavol vers Kinshasa gemena Kinshasa kasi bavol yango pe na avion bimpuka te kasi na Airbus A320 CAA elengi bangwaka boa elengi boa suka po moto eloba etumba na ngwaka opika pende akosa te po bompikiliki boa nango pardon CAA 30 ans d'expérience mokoka na service ya peuple congolais mokili mona pendima les lois sopeli bana gemena luxe ya mpepo pe savoir faire na ye na CAA mosala se mosala. Vendredi ela muna mabote na bino tebiki rosali ebele pembe na ba poste télévision na bino pona kolanda info lingala journal la peuple pona peuple tika to fongola basango na biso pona koyebisa ndenge ba députés nationaux bazalaki na séance plénière jeudi 2 novembre 2023 na salle de congrès na bokambami ya président Christophe Mboso Kodiampwanga et pa wapi 2 points ezalaki inscrit na ordre du jour ndenge héritier mapindemi atalisi yango. Ba député nationaux ba réexamina qui proposition ya loi oyo ezali kolobe la création ya ordre national de sages-femmes. Présidence ya république atindaki bongo réexamen ya proposition ya loi oyo ezali kolobe la création et organisation et longona fonctionnement ya ordre national des sages-femmes. Boye et longona observation pertinente ezalaki examiné na commission socio-culturelle proposition oyo et tindamaki na commission PAG pour na réexamen na ngona urgence délai à 48 heures et pesamaki na bango et pa ya président Christophe Mboso Kodiampwanga ba député nationaux ba zongelaki na plénière ya jeudi 2 novembre 2023 proposition ya loi oyo ezobi kolbela organisation et fonctionnement ya ordre national des sages-femmes proposition oyo ezali kolobela makambo yango assemblée plénière talaki yango bosimbake avant commission socio-culturelle proposition oyo etindamaki na commission PAJ d'autre part plénière penchaki na examen ya adoption pe ya rapport ya commission PAJ pona oyo ezali kolobela ordre national de héros nationaux na ordre national de léopard mingi penza pona ba rapport ya commission PAG ba proposition ya loi oyo ordre national ya léopard de ordre national ya ba héros nationaux plénière a déclaré que recevable pe etindamaki na commission PAG oyo ba pesier de l'œil à 48 heures et longona ba amendement nyonso oyo ba député nationaux ba salaki. Kaka na lisolo ana singeli ko ebake président ya assemblée nationale Christophe Mboso Kodiampwanga ayambaki jeudi 2 novembre ba député honoraire ya législature 2011-2018 oyo bayaki ko talisa soutien na bango pour na deuxième mandat ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo une fois de plus héritier mapindemi. Ba député honoraire il y a 2011 ba même soutien na bango pour na second mandat ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ba betaki masolo jeudi 2 novembre 2023 et longona président ya Assemblée nationale Christophe Mboso Kodiampwanga ba député nationaux honoraires membre ya Union sacrée de la nation ba yeko soutenir chef de l'État pour na deuxième mandat na suka masolo na bango porte-parole ya ba député honoraire ya deuxième législature ya 2011 kino 2018 Jason Lunene alobaki boye bazali ba député nationaux honoraires ya deuxième législature ya troisième république en tant que acteur politique bango ba éli ya peuple oyo ba participaki na législature ya 2011 kino 2018 bango batalifike bako soutenir chef de l'État bazali plus ou moins 425 députés oyo bazali répartis dans ensemble la République démocratique du Congo batalifike pays à s'engager dans processus électoral boyeba présidentiel ezali kobanda le 20 décembre 2023 bango nyonso bakozala wana pour na soutenir chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo kasi bango ba député honoraire oyo ba pesi soutien na bango nyonso et pas ya chef de l'État balobi bazali sensibilité politique moko importante oyo esengeli bai bana ko agir sur terrain na cadre ya union sacrée pour bai bana ko gagner l'élection. To changer bon au chapitre pour la koyebisa bino ndenge Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a présidaki jeudi 2 novembre cérémonie d'inauguration ya première date centre international oyo ezwami na avenue Colonel Mpia na ma campagne kuna na commune ya Ngalie mandenge Nadine Asona atalisi yango.
Situé na avenue Colonel Mpia, na quartier ma campagne na commune ya Ngalema, na ville ya Kinshasa, ouvrage oyo inauguré ezali bâtiment moko sécurisé. Yango ekoyamba ba différents équipements électroniques katina yango, ba ordinateur, ba système ya stockage, ba serveur, pe ba équipement ya télécommunication, ba équipement oyo ezali destiné pour na ko exécuter ba application oyo eko traiter ba données essentielles pour na fonctionnement ya société. Pour na premier ministre na discours inaugural naye alobi président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azwaki initiative ya plan national ya numérique 2019. Plan oyo ezali axé na 4 piliers stratégiques mingi pensa d'infrastructure, ba contenu, ba usage oyo ya application et longo na gouvernance ya régulation. Ezali bongo ko porter stratégie ya développement numérique na horizon 2025 et longo na accent moko particulier na mise en place ya modernisation ya infrastructure ndenge ezali mikolo oyo. Action gouvernementale ezali rarement fleuve ya tranquille yango ezali ba momoko ponctué na ba difficulté oyo etamina en œuvre pour na ba ambition ya son excellence président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo kasi yango ezali pe ponctué na satisfaction ya réussite oyo ezali saluer lelo ndenge premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge atalisaki abakisi alobi secteur ya ba technologie ya information ya communication yango etikali cadre stratégique sectoriel et les Kanakwazala actualisé depuis document ya suka ya politique sectorielle oyo ezala défini en 2009 yango esengeli kosimba ke mboka na biso République démocratique du Congo eza na fracture numérique oyo ezali accentuée na ba disparité intra-urbaine entre ba ville, ba campagne pe ba province sur le plan régional pe international. République démocratique du Congo esengeli aye bana ko continuer ko répondre directement na ba défi ya croissance pe ya télédensité pe ya ba centraux ya pénétration ya technologie ya information pe ya communication ndenge Jean-Michel Sama Lukonde Kenge alobaki na ngambo mosusu a expliqué ba avantage ya data center oyo na miso ezali ko soutenir 100% ya modernisation ya l'état ya croissance économique pe ya progrès social ya mboka et ko permettre numérique ya kokoma facteur moko important ya ko soutenir modernisation ya l'état na croissance économique pe progrès social ezali bongo atteinte na ba résultat esengeli eleka na ba réforme ebele na domaine ya finance publique pe ya gouvernement ba ibana ko prioriser yango boye oyo ezali mené na ministère ya finance ezali ko kende na digitalisation ya socle effectif ya ba réforme nyonso ya finance ndenge premier ministre atalisaki na maloba na ye ndenge alobaki bosimbake nyonso elekaki vraiment kitoko esengeli bosimbake lancement ya premier data center oyo est marqué étape moko cruciale na botongi modernisation ya maison ya finance oyo ekozala na 3 data center infrastructure oyo ezali ko répondre na ba capacité nyonso intégrée ya gouvernement congolais na nzela ya ministère ya finance pe ya ba régie financière interconnexion couverture cellulaire pe développement ya plateforme et logiciel data center oyo ekozala po na ba objectifs principaux ya ko améliorer infrastructure ya PIC pour na ko soutenir transformation numérique ko améliorer qualité ya ba service et expérience contribuable pe ko tirer parti ya efficacité ya collecte ya ba recette fiscale ko améliorer efficacité ya ba opération administrative pe ko créer ba emploi pour na ko distinguer ba domaine ya PIC na service ya nation projet oyo ezali ko jouer rôle moko important na accompagnement ya vision ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Kaka na masolo singali ko baki premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde ayambaki jeudi 2 novembre ba responsable ya société africaine anti-sida oyo bayaki ko présenter ye ba civilité na bango ndenge Nadine Asona atalisi yango. Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde ayambaki na butu ya jeudi 2 novembre 2023 na primature société africaine anti-sida oyo baki ko présenter ba civilité pe ko talisa ye projet na bango ya organiser na 2025 na République démocratique du Congo conférence internationale pour na oyo tali sida pe ba maladie pe ba infection sexuellement transmissible na Afrique. Bosimbake délégation oyo ezana visite d'inspection na RDC. Bosimbake délégation oyo ezana visite d'inspection na RDC mboka ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pona ko évaluer ba capacité na bango ya ko abriter
conférence internationale oyo pona oyo etali sida pe ba infection sexuellement transmissible oyo ezali programmé na 2025 batalisi ke baye awa pona bakazi ko représenter société africaine anti-sida bazali organisateur ya conférence internationale pona sida pe ba maladie sexuellement transmissible bazali ko organiser yango tous les 2 ans conférence oyo ekosalema na Zimbabwe na Harare kubanda le 4 ti le 9 décembre ezali koya bazali awa présentement pona kotala conférence ya 2025 bazali wana pona ko évaluer République démocratique du Congo kotala capacité na ye ya koyamba conférence oyo na 2025 délégation ezali composée na 3 personnes président Dr David secrétaire général Dr Aliou Sila puis secrétaire permanent Dr Luc Armand Bosimba kena masolo na bango président ya SAA Dr David ye alobelaki makambo nyonso oyo ekotala conférence oyo na ngambu na ye secrétaire général ya société africaine anti-sida Dr Aliou Sila ye alobi asepeli komona ke RDC azana ba infrastructure capable pona koyamba conférence internationale pona oyo etali sida balobi kino leloyo bakoki kotala bakteur oyo bazali concerné par rapport ya lutte contre VIH sida pe kotala makambo nyonso ndenge ekoki kotambola par rapport ya conférence oyo ekoki kosalema na République démocratique du Congo. To changer bon chapitre pour na koyebisa bino ndenge président ya commission électorale nationale indépendante mwana mboka Denis Kadima alansaki misala ya forum cible l'observation électorale citoyenne nyonso elekanaki na chapiteau ya Pullman Hotel Stéphanas Kande héritier Mapindemi. Na présence ya ba membre ya assemblée plénière ya centrale électorale ba représentant ya corps diplomatique ba partenaire technique et financier ya ba mission d'observation électorale nationale et internationale a souligné que beaucoup tani oyo ezali opportunité pour na CENI et longo na ba différents observateurs nationaux pour na réaliser na 2 camps opposés. Denis Kadima Kazadi a talisi que centrale électorale azali kokoba objectif primordial na ye pour na observateur ezali bongo tenir à l'élection ezala crédible, inclusive, transparente na contexte moko apaisé. Actuel CENI bazali bongo consciente que 3 cycles oyo euti koleka etika ki ba partie prenante na gumoko ya inachevé. Institution oyo a répondu que toujours tena ba attente oyo moto moko na moko azela ki yango bosimba ke yango etalisi manifestation na début ya cycle électoral oyo tozali kobanda boye makambo nyonso eye bana kotambola na ndenge ya malamu bato balongola perception négative oyo bazalaka na yango ya centrale électorale boye Denis Kadima Kazadi atalisi objectif ya observation électorale pe ba bonne pratique ndenge ba instrument légaux ya RDC ezali kotalisa na ba norme internationale oyo ezali kolobela ba élection démocratique na entendement ya CENI alobi objectif ya mission d'observation ezali bongo ko réaliser évaluation objective indépendante pe impartiale ya ba élection na ndenge ba instrument légaux ya République démocratique du Congo ezali kosenga pe na ba norme internationale ya makambo ndenge esengeli eye babongo na kotambola boye Denis Kadima Kazadi atalisaki makambo oyo nyonso alobi ezali kaka ndenge ba agissement négatif mususu ezali kotalisama par rapport ya catégorie ya observateur oyo ezali ko cadrer soki mokete na devoir pe charge na bango boye CENI a hésité quitter qu'offrir ba bons offices pour na ko faciliter ba démarche administrative pe ba mission observation électorale internationale boye ba initiative oyo nyonso ezali bongo dicté na souci ya transparence pe ya crédibilisation ya processus électoral oyo ezali en cours ndenge Denis Kadima Kazadi atalisaki. Secrétaire général ya Haute Révision du Congo Magloire Kasongo oyo aza candidat na députation nationale pour na district ya Funa alobaki misala ya candidature na ye na micro ya Igor Ntingi. Tozali biso ba politicien mais tozali ndenge moko te. Ata tozali biso ba politique mais na façon na biso ya ko vivre na bato. Na façon na biso ya ko mona makambo. Na façon na biso même ya ko traiter ba dossier o ezali politique. Nous allons avoir une différence. La différence est beaucoup plus que je vais travailler dans l'honnêteté. Je vais travailler loin de la démagogie. Je vais travailler dans l'amour. Je vais travailler pour les peuples congolais dans son ensemble. Et particulièrement pour la population de la Funa, Iskazali candidat. Ce n'est particulièrement Funa parce que Kuna Nawozala
chaque jour saisi na ba problème oyo ya bango. Oyo na ozala vraiment porte-parole na bango na niveau ya assemblée. Comme de l'Alliance nationale, au-delà oyo tokozwa na niveau ya funa, tokotala pe ba oyo ezali pour l'intérêt général ya mboka Congo, toko développer un peu au niveau ya assemblée nationale pour na kotala ke en tant que député national ko sangisa oyo ya base oyo ba voter ngai na oyo ya Congo mobimba toko travailler toko imposer une dynamique oyo sala ke na niveau ya assemblée voir il y a ba électeurs na biso voir il y a peuple congolais ils ont réellement défendu. Donc tu vas travailler dans le respect, il y a des règles, dans le respect, il y a des individus, dans le respect, il y a des institutions. Donc tu vas appliquer réellement des règles, des principes où ils allaient établir la collaboration entre les institutions, entre peuples, dans les institutions, pour réellement apporter un plus où ils ont to marquer moi différence na ba oyo bazalaki kala la kati ya assemblée beaucoup mona yango déjà pourtant PPP a voté sur oyo ndenge salema toujours renouvellement ya ba assemblée et ça les marque en tout cas dans chaque législature au moment que on va renouveler la classe politique on va renouveler l'assemblée to kokota to ko apporter réellement un plus oyo sala que non peuple congolais a comprendre que non dynamique oyo et eza dynamique moko ya makasi dynamique ya autre vision du Congo dynamique, il y a Maître Didier Boudimbu, dynamique, il y a Bana AVCA. Chansar Ilumbe, cadre ya CDRP, candidat na députation provinciale na ville ya Mbandaka, akitaki na ville ya Mbandaka na cadre ya fondation Chansar Ilumbe pour na kokominye na base na ndenge Christian Kiangebe mpe héritier Mapindemi batalisi yango. Espace Isekemanga na ville ya Mbandaka na province ya Équateur et yindaki na ndenge ya kosakana te botala bino moko population ndenge atondaki oniati moninga osengi pardon ezalaki mingi pona mwana mboka Chansar Ilumbe yibala kobenga cheval blanc asangisaki plus de 3000 mamas baveuve pe ba vieillard pona ko communier elongo na bango bosimba ke Chansar Ilumbe azali cadre na parti politique babengi CDR ya mwana mboka Jean-Lucien Boussa Mabeke Maswa Mondele Moindo otala bino moko ndenge Chansar Ilumbe asangisaki ba mama ezalaki pona ko beta na bango masolo par rapport ya enjeu de l'air atelisaki bango bien fondé ya fondation na ye oyo bazali ko benga Chansar Ilumbe fondation oyo ezali ko prôner bien-être ya ba mama ba vieillard puis surtout ba veuve ayaki maboko pambate Chansar Ilumbe cheval blanc akabolaki basaki ya loso na plus de 3000 mamas oyo bango nyonso batondisamaki ne sengo balobi Chansar Ilumbe azali penza mobikisi na bango ba mama veuve toko soutenir mwana mboka mwana biso toko soutenir ye ya Ilumbe po asunga mboka Équateur bonga tolingi ba jeune ba samosala ba bongisa mboka nasombi te na juna fondation Chansar Ilumbe teki te ofele ondimi mwana na biso na motema moko ekolaka eka victoire po na biso ba mama toko soutenir ya kozwaka otabano ya biso baye ya sika bao ya kala balia biso tosala mosala tozwa eloko te omoni makambo ya bango tolingi bango te tolingi mwana mayele atina ta na élection tokozala sima Chansar Ilumbe ba mama nyonso baza sima ba mama fufu toza sima Chansar Ilumbe bosimba ke Chansar Ilumbe oyo bazali kobenga cheval blanc azali candidat na députation provinciale kunya na ville ya Mbandaka azali cadre na parti politique babengi CDR ya Jean-Lucien Boussa Mabeke Maswa pe azali numéro 1 to initiateur ya fondation babengi Chansar Ilumbe Bofelu oyo ezali ko prôner bien-être ya population bana ya ville ya Mbandaka na province ya Équateur batondisamaki penza ne sengo kozwa basaki ya loso oyo ko permettre bango ba vivre vraiment na mabota na bango. Bavol ya Kinshasa Gemena Kinshasa ebandaki à travers Airbus A320 premier vol. Et salemaki kitoko kuna na aéroport ya Gemena ndenge Nadine Asona atalisi yango.
A350 nde ezalaki air oyo Airbus A320 ya compagnie africaine d'aviation CAA na bokuse ekitaki pona mbala liboso na aéroport national ya Gemena depuis bakangaka escale oyo na 2016 na pied d'avion tomonaki maire ya Gemena Jacob Luba ya Mbuka oyo asaluaki commandant à bord Lick Scripsens na ba membre nyonso ya équipage avant amema bango po ba saluer ba chef coutumier ya ville ya Gemena pe bato ya nzinga oyo ba entouraki président national ya association socio-culturelle Ngambe Bouclier Mbaka Emmanuel Ngbali Gaza oyo ba bundi makasi elongo na ba autorité provinciale ya Sidubangi na fête ya Sidubangi pona ko convaincre hiérarchie ya CAA po bandima ko servir ligne aérienne oyo kitoko. Merci à la hiérarchie de la CAA qui finalement a accepté de répondre positivement à notre démarche. Nous remercions les ministres des Transports et de la Communication pour nous avoir écouté. Nous remercions également et nous remercions toute la population qui nous a soutenus. Toute la population qui nous a soutenus pour cette démarche. Ambiance ezalaki total na aéroport ya Gemena population bayaki ebele oyo babinaki na rythme ya groupe folklorique Gazawili. Elandisamaki na visite ya avion na kati epai ya ba chef coutumier pona ko rendre compte ya confort pe capacité d'accueil nango pona premier vol oyo bondi melangake CAA azalaki na 123 passagers na arrivé pe 92 na départ ya Gemena oyo ezali penza motif ya fierté pona chef ya escale Monsieur Longondo GG. À la joie pour la journée d'aujourd'hui puisque mon patron m'a honoré. Je suis en train de rassurer la population que nous sommes là. Donc on a organisé 2 vols par semaine. Je sais que si plus on va augmenter le trafic, nous allons aussi modifier, on va ajouter encore un autre. Voilà la seule promesse que moi je paie, que nous sommes avec vous et nous allons desservir la contrée de Sud-Ubangi. Tokota bongo na fait de société pour na koyebisa bino ndenge population ya Kalamu oyo bavandaka pene ya route université na tronçon ya Yolo médical arrêt Mabaya baza na kanda ndenge baza ko kata banzete pour na kotonga ba espace ya G. Nathalie Kaila Igor Tingi reportage. Matongo ya jeudi 2 novembre, population ya Kalamu balamukaki na kanda moko ya kosakana te espace vert na bango oyo eza na tronçon ya université ko banda na croisement Victoire pe université ti en face ya station oyo eza pembeni ya Yolo médical bazali ko kata banzete po batonga ba espace ya ba jeu banzete oyo ezo ede bana pe mikolo pona mopepe souvent soki moye eza na kati na baveni pona kati baveni banzete ezalaka lisusu te toyaka boye pona kozwa mopepe na se ya nzete ezalaka ta mokie te mboka nini yango ya modele oyo espace oyo belge atikela biso avant biso tobotama espace oyo belge soki ayala besoin otonga alinga kotonga bamama mikolo bazaa babelanga mpema bazokoka te bakate banzete oyo potokembewa wana esika okende te kishasanga komini banzete oso bakati mpepe kozala te toboyi tolingi te bakata banzete te tozoregrete makasi bato mayele eza lisusu te moi réchauffement climatique bazotina tolola banzete ebele me sikoyo bato mayele bateki bakata banzete oyo mpona nini esika mayele tina mutu bie nini ministère de l'environnement aza wapi mpona dossier oyo ya aveni université ezorevandeke yo mo ozomonaka nde population etemi dans makambo eza mabe toboyi te papa organisation eza na maboko na yo ministre de l'environnement tela biso mpe oyo même si banzete oyo soki okati yango ozala poste mpo ngai na journaliste te ozwa malade bendenge banzete nde bato bavivaka nango soki banzete eloko naza koregrete basituation ezopase na mboka na biso baespace vert eza ebele mo espace vert oyo batikela biso yango wana bino si botie miso milunge eza wana so eza milunge kunale tobimi boye bato kati kuna mpe babimaka kuna baza kati bayaka kaka na sanzete bazwaka mopepe soki so tokozwa mopepe yango wana mokili ezoboyaki bakata banzete
mais biso à Congo bazoteki université bazokata banzete po biso bandako na biso bana na biso basouffrir bakufa na moi. Eh oui, tobandi boyoki dossier oyo eza à suivre. Olinga ko voyager pona ko kene mboka ya États-Unis yeba ke sika eza se moko ya sir boke na lumbango bino nyonso na ba extension nyonso ya Cyber Eric ya Kinshasa pona boke ne ko beta DV loterie. Nathalie Kaila reportage. Nini yango lisusu boye kondeko ozalaka boye. Mais nini boye ko isangai? Malembe. Na 24 communes, na ba province, topé na Brazzaville, yeba yango que ma solo ya développerie édition 2025 ici est parti du 4 octobre au 7 novembre 2023 yo mazuwa ici à Pongwami yaka kotonte chance na yo autre occasion ya komona États-Unis d'Amérique mboka ya oncle Sam grâce ya Nzambe Gogo Yaya Pembo continue ma solo ya développerie n'Afrique centrale Mobiba Yeyo ADG Eric Mwamba patron ya chance de voyage Eric Travel Oyo ekanga masolo na Kinshasa ya kosambe sate na $5 ya poma par personne papa maman et ma famille na yo Mobiba on a contenté chance yo pe ba menga yo kanyo awa condition esate awa na chance de voyage Eric Travel bazali ba spécialiste na développerie na Congo Mobiba grâce à qualité, et traitement de photos, matériel et kitoko, peu gens expérimentés, bazali ba professionnel. Organisi Esteli, Loukou nous dit, na ba chance Eric Travel, prise en charge la peu famille d'accueil, et zali 100% assuré, et chaque année, plus de 1500 gagnants, Babi Maka Awa, telle la preuve. On a compété de véloterie na ba chance Eric Travel yaka na ba adresse oyo na Mikonga na commune ya Ntele ozali sur boulevard Lumumba numéro 44 na quartier Mikonga na commune ya Ntele référence CCT non loin ya alimentation régale na Victor 1 na Matonge avenue Victor numéro 20 en diagonale na maison communale ya Kalamu bongo na Victor 2 na commune ya Kasavubu doswami sur avenue Bongandanga numéro 2 na commune ya Kasavubu na kati ya immeuble PP Center bongo na rond-point Ipen dosali sur avenue Marine numéro 1189 na quartier Ngomba Kikusa na Binza Ipen en face ya entrée principale ya église de la porte na commune ya Limete doswami na avenue 11e rue numéro 119 quartier industriel référence CFR na Kitamo magasin avenue Kasavubu numéro 3 na quartier de l'Ipak na commune ya Ngaliema référence rond-point Kitamo magasin aussi Katena supermarché Facebook bongo na commune ya Masina na Tchangu ozwami sur boulevard Lumumba numéro 38 quartier sans fil na commune ya Masina référence entrée Kimuta Osamo Bimba. Papa, maman, essayez d'abino koeba ke Protivap ezali potopoto kitoko pour la santé ya bana ozala mukolo to pe mwana muke okoki na okomela yango. Ah merci, ya buinde bana nyoso baza kuringa à la pochette. Vous allez quoi mais Protivap est tonne la protéine et énergie. Ah papa merci pour les Protivap pour les enfants. Eh Bino, bote la baoni. Bote ma bodo la Bino. Mama kansa bamba bonga. Pona bana na yo bakuma rukuna bana oyo. Faut laisser kabango poto Protivap. Et ça ba pota te. Allez, kamata. Bon appétit. Bana nyeso ba yaka Protivap. Ah ba sisi kulia ya bango Protivap. Ba bandi ba dansi na bango ya ba bébé pro. Tala. Ba yango chata kitoko ntoto makachi tukana mbimbi oyo tukana mbimbi makusa Protivap poto kitoko pona ba bébé pro. Bon comprendre que tokomi na suka soki bo sepela kina édition ya mkola lobo pe sabongo merci na Igor Ntingi oyo azaki na sima ya caméra
Montage Salé Makina, Fabrice Lundombi Pe Christian Kiangebene, concours rédactionnel, Nathalie Kaila Pe supervision, Simba Makibongona héritier, Mapinde Mingana Beno Tokotani Mkolomisali Koya. Au revoir. CAA ai etumba na ngwaka opika pende di eloko yango bozelaki eye sango ya mokwake ya mbiji pona bino nyonso ba ressortissant sud ubangi bana ya gemena ya bino yango yo compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse oyo mesana kopesa bilengi azongisi bavol na ville ya gemena désormais bokobanda kozwa 2 fois par semaine veut dire lundi na jeudi bavol vers Kinshasa gemena Kinshasa kasi bavol yango pe na avion bimpuka te kasi na Airbus A320 CAA elengi bangwaka boa elengi boa suka po moto eloba etumba na ngwaka opika pende akosa te po bompikiliki boa nango pardon CAA 30 ans d'expérience mokoka na service ya peuple congolais mokili mona pendima les lois sopeli bana gemena luxe ya mpepo pe savoir faire na ye na CAA mosala se mosala